Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozolanda ngai nga ndeko na bino Simon Poso Lobito nzeta moselu kataki rengundu kakamia munene tembisili bajalo bakufi ba faux compte pe bakufi lala lula la bulu yeke bataria batamadaila bandeko na yeka to solola ndenge na misana ko sona bino na kozala vraiment trop mingi te pona loba likamoko ka ya moke pona ke bandeko na souhaiter na pesi bino nyonso mbote d'abord na ba bino nyonso 5 continent nyonso na ba oyo nyonso balinganga te na ba oyo misusu bakanisela bato ka mabe na ba misusu ka ya mususu na pesa ko numero okobimisa bato ke ngala sala ki osuki ndenge ni na finga ki osuki pe na sala ni yoka mutu ko yeba soko po bebisa réputation yoka yo na pesi bino nyonso bato na nyonso bata ba catégorie na nyonso mbote na ba oyo misusu bazoluka po ba bebisa réputation bato na so plutôt pesi bino ka mbote na bino Yesu kusa ki utana na bino merci. Bandeko na yeto solo la lisolo oyo ekoyeli biso na communauté na biso ndeko na biso moko ya mwasi azaki na mobali na kati ya ndako yaya siko nde bazaki na kati ya ndako wana mobali bakomaki na bana misato mobali pe bazalaki bien tout était bien nzoka nde ndeko na biso wana mobali mwasi siko bandoko sala mwa azaki mwana mwa mbongo ndenge zalaka mwasi bango mibale mwasi mutu bandoko sala mwa place bien na musala ndeko na biso wana ya mobali alobi na mwasi bakosomba lupango baso mpe lupango na kishasa batongaka tututu makambo nyonso pe bien mwasi siko abengisi pe baleki na ye misato mobali abengisa leki moko makambo nyonso bien bandeko aye moma mobali aye kokata ye relation na bandeko ne nyonso mwana mwasi na kutanaka na ndeko te akutanaka na bakamaradi te akutanaka na atikala kaka ye na mobali na bana buo pia yo ndeko mwasi parce que basi misubu ape mayele mingi te omoni tongo zobala mobali yebaka pe mobali na sana famille na yo pe ya na famille na jamais soko monika mobali lobino ki na lingaka songolo pakala te mama libala neza libali komi akeba nyoka ona lingaka ndeko na bino wana te ona salaka keba na libala na mabese bandokota soko sama yele te yo mto kosuto kotika la bulu yeke ndeko na biso na pa mwasi te akomo yoki na mobali otala bandiko na oba omanke ngai bino boyaka parce que basi misolo mibali misuko ya kaka ba so bino ko manke ngo sa so ba le bilo vérité ko ba manke ba rappelo ke loko mso sala boy exact yelo kwa mobali ngo ba no kute na base bela leli bango avance mobulu aleli siko bango avance ko lo ba pa mwasi neke bandiko no kwa ba manke nga bango to yo mo ko bose basi miso so sala ngo ne langwa lilangwa ko sana kulangwa akomi na ye déjà na degré mususu aolinga mobali na ye papo na yo eza ndengo wana basi mususu bulu yeke mama oyo ka mako nani kurabi ya kitoki mosi elamba fufu te basi mususu basa bongo bamono phase vérifier te mbala moko yini bandeko na mobali wana kati sa relation bandeko so na relation eza te bavanda na bango pe kaka papa mwana mwasi na pe asoko banbenga a changer na ba pisi nyonso mobala changer sa nyo mobala bingato yo bandeko notonga bandeko pe bavandi na bango netu yo parce que o changer na yo vite na moment ndeto komi suli kabute so muta mama papa to mama to ndeko so yo muta lingi yo alingo so muta boyi na ye ko aboyi na ye ko foksa sute ko foksa so lo na vite bambule zo pusana ko foksa te so muta lingi so ka boyi continue fais ta vie continue ta vie na yo ko landa de bele wana te ndeko na biso wana pe relation kata bakoma pe ko continuer nzoka ndenge bango bavanda ka wana bavanda na bango wana banda bakata basolaka na yana bango wana te ça fait 8 ans bayebi ba nouvelle te bamona naka te ngabi bino pe 8 ans yamone loko omoni famille so bozangi nzambe na kati ndenge zaka mobulu 8 ans botuna naka te boyiba naka ba santa mutu te ngaba ba Facebook pe koma no ba TikTok ngape na koma na ngwawa ata signe de vie exacte sata kutaki makasi na famille yango tanga zo bisanga bisata kutela bino makasi abi yaya
ya poso ndo zo mona biso bo to perdre mutu ngadi ya bosali plus de 8 ans boyebaka si tosa mutu te eloko moko te ya mudia ya bovanda na bino pe eka yebisa bino ke mabese ekotaki nango ndeko na biso wana pa mwasi wana nzoka akoma kobela akoma kobela akomaki na cancer ya cœur mobali baloba eloko te ngabi bongo bana ngo bana misusu mpe bana makambo esala yenga pasi mingi bolebisa ngana makambo esala yenga pasi mingi ngana tuni bongo bana wana bana misusu mpe bakoloba tomonaka tonto boye te ayinisa bana nyonso mabe mabe sekotaki ngabi ekokoma na niveau nandi yaya mutu azobela akoti maître batindi eti na maison de repos na mais famille yebi te ke mutu azobela bandeko bili solongo esala na sisa na kata yaya esala inga pasi parce que bamboka tozoya boye bafamille batikala mosika tokolaki na biso malamu na ntango ka tokóma na kimokolo boye bokokwela place mosusu yo bali mobali ana kokolinga biso bandeko te mwasi ya mosusu bali azolinga bakota ya bandeko mobali na yo te omoni makambo nyonso ekomi deso nzoka bokoli na dikation moko ya bien bokokwela na baplace moko boye mama epai ya basoda babunda bituma na seta wana bokokwela na baplace wana bato si bakwami te ya mabe bokokwela kuna babebiseli bino libota na bino yaya place nyonso babalaka te place nyonso mpe mobali nyonso mpe babalaka te mwasi nyonso tu mpe babalaka te yaya na momo nde tozokende bana mambo ata o balingaka ata bolingaka te me boyokaka ta likambo oyo nga na dobaka bamwana momo nde tozokende avo bana ifo tuna nzambe kobala mpo na sentiment te kobala te mpo bakani kokanga lupango eza nango mpe mira ndeko ekokwe tumo oyo baye kosalelanga predo te babali yo te eza nango nini mira ndako ekokweya nango eza nango assurance te abala yo nde bapesa mbongo boyebi oti bakangi lupango ke eza eloko te eza nango yaka tovanda yaka tokende aleluya yesu azali kobenga eza ndenge yaka tokende okende ka bongo ya bongo bapiaka mpe mbongo lisutu esili mpe vi yango wana na momo nde tozokende ifo mayele bandi kufuma ye mobali mosusu akoya kobebisa mpe vi na yo nyonso mwasi mosusu mpe aye kobebisa lo vi nyonso osili mpe na carrière mbala moko mwasi nyonso aza ya kobala te mobali nyonso mpe to aza ya kobala te conseil gratuit apprendre au ABC tala ndeko na biso ndenge akoti maison de retraite famille moko te eyebi ndeko soki nazobisa bino mutu moko te ayebi na ndenge asaki badestin bapapie nini na ye wana soki nakufi bo bango na mobali kaka me mobali anokotiki mwasi wana maji oto ndenge ngai mboko ese bebi nango malamu eza susu te mutu nyonso aza course pouvoir na mboko oyo surtout mwasi mpe bakomonana te batongi mpe ndako kitoko kuna na Kinshasa ndako wana seki mobali wana yebaki makambo parce que mobali se respecta to azaka bien akokambola mwasi na bandeko soko moni kaka semeki na mila akoma boyo te nalingaka baleki no te mama telema kokamona nyonso yango na mama libale kokufa me ndeko na kotikala bozane seko na seko yo libale lele kokufa me bana mama na yo bokotikala seko na seko bokanisaka mpe eloko wana parce que bino bandeko na biso basi soki mobali bobosanaka mingi surtout soki mobali anga akomisaka soki na 60e degré soki asalaka ndenge nini olangwa kote wana nyonso soki asalaka akomisaka ti luba yango wapi obosana bandeko nyonso makambo nyonso mobali na bandeko bozoyoka faites attention okolaki bongo te oyo kosutukela kaka wana nyonso biloko ya nzoto moto ezosala bongo nde basalaka na nzoto yango wana nde obosani makambo ebele ndeko na biso anakota mais akota peut-être mutu moko ayeba te ni famille ni camarade abi ya tovanda kaka ndenge ezalaka kako bavanda kaba
cousine bango so benga bango oh bino boza wapi oh azolela o songolo pakala akufi abi ya to lauki mais ya benga ka biso te to benga to mona na kate to ke na ndako ni balongwa kuna bazwa so ndako se signe de vie zate o abela ki abela kala est-ce que ndoko mobalo sungi pone ko pesa famille baninga pasi abi ya simo to surtout ka yaya na biso banda ko bela sala so plus de 5 ans 7 ans na cancer to yebe loko te bandi ko suko izwayo parce que bino batim suko ndiba keke sala yaya ozwa mwana moto oyin eza bakisi na bino bozwa bakisi na biso ba manji wana bozwa et comme ça bino ndengo wana et comme ça bino mutami ngo ya ko bebisa bato ndeko mutu moi ndeko mutu azobela asape na famille yo mobalo ngo za motema ndengo wana poani ya ba famille keseni ma famille keseni ya bakutana ke na bona famille oya kwanga na period il fallait bakutana suku na famille ya soso na kwanga boninga umona ndeni ngo zala abi ya posho kandali moko to sala mbila kabola biso ne bembe abi famille mwasi na mobali abi mobali ba bomba eko bomba abi ya posho loko to sala to baby sananu nyos ndeto za to soko sama na tribunal ngabi ya il fallait ngabi ata bo sama na tribunal bino bozo déjà abi ya posho biso zo na biso père ngabi ye pe ya na bino ngo asa sutuke la libala to azaki na degré ni nango o ya koko boya mutu azaki na relation na mutu mobala komika mutu na se bato be bazo na ba camarade mobali ba bizala kate asa ndi kwa bato yuko kata mobala soko kulu abi ya posho loko to sala kuna na bande kuna ngai mibali abi to tiki sango na boko tanga pays abi ya posho to tiki sango kadi ya ba mama likamsoko zuyote ya oko sentir loko te likamusiko yo ezwayo nzambe na lola ndeko na biso na ke kundama nakundi déjà abia poso to tozolela omone le kolela moko boy to komokanisa makanisa belé oyo to ndimaki te ke ndeko na biso ya msoto to ana ba problème ngabi boko za ba problème e ko koleka ba bule belé boy te bozana na contact ya motu te eloko te yi mobali wana ye nani ngabi mibali msuba zalo kwa ba mibali msuba zalo kwa ba porte d'entrée ya mabe ya ba via bato nde kwa mutu yo bala okeno ko yira bato o fani samu na ipi moso na ibi na ngaite tango akomi na koti na pembe na kokufa mobengi na mobali na benga bandeko na ngai nazana besoin na soa na bango o sona na bango mobali o te na kobenga tindenga kufi wana ba na ibite batoka nde to lobaka nde biso bata songi to zala kitanga ba nako loba to yebi biso obi kande biso bata songi to benda kama solo nana sala kitemwe mobali wana kaka ye kotika baninga na pasi boye abi biso to so to na be babi abela kala abi to kende bote asabe la kota kutu na ba pese na maison araso na ndako to batse na maison de repos su comme davana on kwa sana famille kaka bana mutu bakenda kana ye mobali eza pasi potika la malamu butu malamu journée malamu c'est so bozana butu malamu so bozana tongo journée malamu na zata ne sengwa likambo te salinga pasi parce que likambo wana ezandi e place wuteli e salinga kitoko te so bo remarkinga na sana pasi moko mutu tete eza pasi bozana